Na commune ya Kimbantseke, Josué Lokasa azalaki kuna esika pi anti-Kuluna en partenariat na la police ya Congo démocratique bakangaki Kuluna oyo anyokolaka population ayibaki plus de 8 téléphones bazwaki pe asile kondima ngo liboso ya caméra. Josué Lokasa tola na bolai bwabasa général nayiba 8 téléphone ya lobby ngamo lobby na ko bando lukanga na ko mitika na police na ya minyana ya kulumba ndenga monde na ko mitika la police ya mboka eza kosala ya kokanga bango kocha bango maboko pona koluka kimia ezala parce que biso tozana besoin ya kozala na kimia tozali na mboka na biso toki ko vivre te lora tozana bapaya à tout moment bango bazokisaka bato babomaka bakataka eza malamu te biso tozana anti-Kuluna il faut que chaka bango maboko bo donc ya kolobezaki yango toloba ende musala bato bakanisaki tolalaki me tolalaki to tokotaki sous-sol bomoni babilemo ndenge bandoki oyo bazali équipe ya Masina blende côté ya Siforko donc bato bazaki kolia na kunda oyo azali nde katakata kote kuna akotaki na kati ya ndako ya bato asali menasa équipe frontière na kati ya Masina kuna na rai équipe na bango ezali frontière ye moko joy bazali ebele achite biso bakombe ebele mais enquête ezali na kocontinue po tobimisa yango la police nationale biso tokoko kolemba te bazala na kimia tolembi bango te toza na bango mpenza marche na police nationale ndenge bomoni bilembo wana toyebisi bakonzi kaka batala mosala malamu tosala yande bango pour rechercher bango bisika nyonso to babatamaki tozoluka kozwa bango nyonso topesa na baétat de droit oyo eza la police na biso nationale biso tokolanda bango mpe tokokanga bango ata babatami bisika nyonso tokoluka bango tokozwa bango ndenge tozwaki oyo mosusu abatamaki bakanisaki lokola justice eza na mboka te mais justice ezali mibeko ezali biso tokoluka kofaire appliquer oyo etangami justice totike na maboko ya l'état na biso la police na biso justice na biso ndenge koyeba kosala jugement na bango nyonso biso toyebaka koappréhender bango komema bango na l'état nasepeli mingi mpona motuna na ye message nanga epai ya public que va soutenir vraiment biso la kati ya mosala oyo anti-Kuluna biso tozali vraiment derrière la police et puis derrière la district na biso colonel Thierry tozo soutenir bango alors population peut pas aider biso mpona bastratégie nyonso tozomene ya kokanga criminel bazali biso mpe tokosala mosala ndenge elongo bani balukaka ye balema tokoloba lisusu nini wana misala ezali kosalema po population ya Congo démocratique bazala na kimia bayimboka pe bazali kosepela